fumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mosepelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, kopesa matondo, accenti, toasa kidila. Merci na ba passager na nyoso, pour la confiance bopesa kiye. Ya kwa accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie ya Banamboka, na même occasion, aye ko présenter na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur pe longévité, pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Week-end là, nous avons merci pour vous. Belle ça télévision la mino pour la info lingala journal ya peuple pour le peuple. Merci na fidélité pour confiance pour continuer vous anango na journal ya peuple to fongo la journal pour nous qui après réélection na ya le 20 décembre président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko prêter serment moko la samedi 20 janvier kuna na stade de Martyr na yango azad ba déjà ba fièvre ya préparatif eza ko salema pour na événement oyo. République démocratique du Congo en général, ville ya Kinshasa en particulier, et Zalibongo na fièvre, il y a prestation, il y a serment, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo ekosalema samedi 20 janvier 2024 na stade de Martyr de la Pentecôte et Paiwapi ba invité ya ndenge na ndenge ba kozala ba chef d'état ba différents chefs d'état africains pays ya mokili mobimba ba kozala wana pona ko participer na cérémonie oyo pe ba autorité ya ndenge na ndenge ekozala bongo événement moko haute en couleur oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala lisusu ngwende ya bokonzi pona mbala ya mibale na ngambu ya cour constitutionnelle oyo ako-présider cérémonie yango bosimba ke 18 chefs d'État en fonction, 2 vice-présidents, P4 anciens présidents bango bazali invité pour la cérémonie oyo bangonde bazali invité et longo na ba délégation ya ndenge na ndenge pour na ko assister na milulu oyo ya le 20 janvier 2024 na stade de Martyr de la Pentecôte et pas wapi protocole d'État asengi pe na bakinois ba se paniquer te pambate 21 coups de canon moimba et ko betama pour na kotalisa prise ya pouvoir ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na quinquennat na ya mibale. Tobeta kaka masolo etali investiture ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le koyesa ke mokolo ya samedi 20 janvier kuna na stade de Martyr protocole d'État abimisi déjà liste ya 18 chefs d'État oyo baza ba invité pour na cérémonie oyo bolanda yango na élément héritier mapinde basali. Le 20 janvier 2024, stade de Martyr de la Pentecôte ekoyinda na ndenge ya kosakana te ekozala bongo événement moko monene pona histoire ya République démocratique du Congo ezali prestation ya serment ya chef de l'État réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akozala na stade de Martyr liboso ya ba autorité politique, ba autorité traditionnelle, ba membre ya société civile pe ba différentes couches ya population ya République démocratique du Congo oyo bakoya ebele pona ko vivre événement oyo kimona meso mingi pe bakouta libanda lokola ba chef d'état ba chef ya gouvernement ba membre ya gouvernement bakouta na Afrique na Europe pe bisika nyonso pona koya ko assister na événement oyo ezali événement moko makasi na sima élection et le calcul le 20 décembre pe publication et ba résultat provisoire et pas ya seni le 31 décembre confirmation et salemaki na ngambo ya cour constitutionnelle oyo abimi qui ba résultat définitif est tel que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki avec 73% ya suffrage exprimé. Bosimba ke République démocratique du Congo en général pe ville ya Kinshasa bazali ko vivre désormais na fièvre ya événement oyo mokote akolinga ko raté yango ba état major ya ba parti politique mingi penza ya union sacrée boyi ba membre ya société civile ya RDC pe na ngambu ya gouvernement bato bazali ko
ezongama bato bazali kotalatala ndenge nini samedi 20 janvier 2024 stade de martyr ekozala pris d'assaut na ba différentes couches ya population ya République démocratique du Congo pona ko vivre kimona meso événement oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolekisa to kokota na deuxième quinquennat na ye par rapport ya confiance oyo population apesaki ye ekozala événement moko munene stade ya 80 000 places to banzike ekotonda pambate événement oyo ezali kokotisa chef de l'État na deuxième mandat na ye pe ezali bongo na mois ya liboso mois de janvier oyo République démocratique du Congo azali kokoma histoire na ye ya sika elongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na masolo etali publication ya ba résultat na o etali législative boye bake ba protestation eza ko salema se ko salema bisika ebele po tango mosusu surtout na o etali plateforme ya Union Sacrée Division et koki komona na bola na réflexion o héritier mapine masalibino na sima ya élection ya le 20 décembre 2023 mingi penza na oyo etali ba élection législative bo simba ke na sima ya publication ya ba résultat et pa ya commission électorale nationale indépendante tozali ko vivre moment moko très important où il y a moment moko il y a tumulte na différents états-majors il y a partis politiques koningana ezali vraiment makasi ba déclaration ezali kosalema ba menace pe biloko ya ndenge na ndenge mon côté azali kondima défaite na ye sur plus de 25 000 candidats mobimba oyo batikaki ba candidature na bango moto nyonso azali kolobake aganiaki regroupement politique mon côté ezali kozonga sima nzokande situation oyo tozali ko vivre yango même na kati ya union sacrée et pa wapi ba regroupement nyonso bazali kosala ba déclaration pona ko accuser baninga mosusu to banzeke situation oyo ezali kosala bongo eloko moko ya malamu te pamba te même ba oyo bamonaki lokola bazali ba gros poisson kati na union sacrée bazali kolela pe koswa mino balobi ba résultat oyo ebimi bazali komona clarté na ngambu ya MLC na ngambu ya FDCA pe na ngambu ya ba regroupement mosusu ba déclaration c'est ba déclaration ezali kaka kokoba se kokoba to éviter soki nani asali baninga nko to éviter soki nani azwi ba voya baninga kasi tozali kosenga kaka na ba différents regroupements politiques ba partis politiques pe bato ya ndenge na ndenge nzela ya malamu ezali kaka na ngambu ya cour constitutionnelle et pa wapi esengeli kokende na ba preuve pamba te période ya ba contentieux esi ebandaki nyonso ekozala traité bazali kozela bango po na ba déclaration ezali na yango na litomba te kasi nzela ya malamu ezali kaka nzela ya cour constitutionnelle kasi ba fissure oyo na kati ya union sacrée ezali kolakisa déjà que même tango ba résultat ya ba élection po na députation provinciale ekozala bongo publié ekozala kaka suite ya ba événement ekozala kaka suite ya ba déclaration ya ndenge na ndenge moko te azali kondima défaite misusu balobi ba candidat ebele bazalaki nommé na sini tuebite na ngambo ya cour constitutionnelle tango ekokoma ba résultat définitif soki ekondimama pamba te toboyi to vivre ba scène oyo to vivaka na cour constitutionnelle ya Benoît Bindu boye tokosenga mosala eyebana kosalema na ndenge ya malamu. Enfin, vice-gouverneur ya ville province à Kinshasa, Gérard Kongolo wa Kongolo alias Gekoko azui désormais kiti ya ebonga pona kosala intérim na ville province à Kinshasa na remplacement ya Gentini Ngobila botala ndenge akotaki na bureau reportage. Moment oyo ezelamaki tango molai ezali bongo prise ya pouvoir ya gouverneur ad intérim ya ville ya Kinshasa Gérard Nkongolo wa Nkongolo oyo akino amesana kobenga affectueusement Gekoko na sima ya suspension ya gouverneur Gentini Ngobila Mbaka et pa ya vice premier ministre pe ministre intérieur Peter Kazadi boye ba tractation ezalaki ebele pambate ancien gouverneur Gentini Ngobila Mbaka abengisaki kutu réunion ya ba bourgmestre au total 24 ya ville ya Kinshasa pour na kobongisa ba préparatif ya prise ya pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo samedi 20 janvier na stade de Martyr kasi ba empêchaki asala yango pambate azali déjà suspendu bosimba ke mokolo ya jeudi 18 janvier 2024 nde Gekoko Mulumba akomaki na hôtel de ville ya Kinshasa et pa wapi azwaki ba honneur militaire lokola gouverneur ya sika oyo azali kosala intérim na place ya Gentini Ngobila Mbaka botala bino moko tango Gekoko Mulumba akomaki na bureau na ya mosala ndenge ayambamaki na ba personnel ya hôtel de ville ya Kinshasa.
Bosimba qui na même occasion ba signaler pe réunion ya Jekoko Mulumba et Longona 24 gouverneurs ya ville ya Kinshasa pour na ko préparer prestation ya serment ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo samedi 20 janvier na stade de martyrs de la Pentecôte. Tobeta masolo ya compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo aza ko présenter de bave ya meilleur pour na ba client na nyonso na année 2024 reportage. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord ya ba avion luxueux na ye bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino na boyelo kolambula sike bandi CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Betabon masola fait des soucis avec la population, il y a territoire, il y a Gungu, na province, il y a Kwilu, Baza, Kolena, Kambo et Talinzi. La reportage. Je dois vous informer par ceux à qui on a toujours donné des voix. C'est le territoire de Muzito, c'est le territoire de Willy Makashi, de Faso, de Ida et de tous. Mais voilà, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas l'entrée. Est-ce que vous êtes déjà informé, président de la République? Je vous demande pardon. Ayez ces bonnes volontés-là. Ayez ces bonnes volontés-là, s'il vous plaît. Voilà Gungu. Ici, c'est l'entrée. Il n'y a pas une autre passerelle. Ça, c'est les lignes nationales, je dis bien. Ça, c'est l'entrée de Gungu. Ça, c'est l'entrée de Gungu. Voilà. Où passer? Même les piétons ne peuvent pas passer. Même les gens de moto, non. Nous sommes où? La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Moi qui vous parle, je suis né avec 9 mois. Je suis fils de Gungu. Nous vous demandons pardon, Tshisekedi. Kubika betu vesh. Kubika betu ve. Chien toto nange. Betu va sosa bankwantoto ango. Ya betu bakila indépendance politique, c'est vous autres. Ya fati. Regarde. Regarde, ça c'est l'entrée. Il y a ligne nationale. Il y a ligne nationale. On nous parle ici, il y a que des politiciens qui viennent. Il y a politique. Mais sur terrain, ce sont des pitopards. Mutiagoloba solo pour que yo mona ozwa souci azate. Yango, président de la République. Nzela oyo ata mutu moko te akokoka lisusu kosala yango. Tozosenga na yo urgemment soki bonne volonté ezali kotia nano baka na tanda boya koluka bavaze mwayawa pour que Gungu respire ekahemba. Nazoloba te na souci ya individuel ya kibala. Je ne suis pas politicien pour parler n'importe quoi. Pour que natondi sa poche na ngai na keiti mbulo nyonso ezonoka awa na minito na uti na secteur. Depuis Belgiatika Gungu, natuba bureau moko tina no tongama te. Bureau moko te na Gungu etongama depuis Belgiatika ngo. Alors, où seraient les politiciens? Oyo mboka ba Muzito, mboka ba Willy Makashi, mboka soya ba Faso, soya ba nani. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Président de la République, je sais que je suis un animal à battre devant la vérité. C'est moi qui bats là. Je parle en tant que fils natif du terroir. Je dis et je vous remercie. Likambo etali érosion
na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ki kotika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation tu basaki tu banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulu neti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na mai te toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bima te na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir Ngalema pe na Mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. kaka na masolo tel fait de société ba ke population avani na commune na Kimbanse ke baza konyoka na nikambo etali mai reportage awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba ya mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fati avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yango wana soki atie biso mai koto biso pe tosepela gouvernement na ye tokobetela mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge
ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développa esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salakindeke nzoka nde salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya Peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso tozo sala eza Thomson ya sergent to benga nango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso tozwaka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisango likayabu bongo tongo tozongo to tsango mungwa tozwaka yango babombi yango na bassin otie yango na basso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu tozwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu sima nango tango ekobimisa yango ekomi da likayabu tango kobimisa yango ko tsango na moyi makasi te tango moyi moko bwa ndengona okomona ngo ka yo moko ekoma kitoko kolie yango okolia yango pe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyosa makasa pe na tokeleka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki batie bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya ba moyen bandeko oyo bazali limité bato ebele basalelaka tangawisi oyo babengaka na français gingembre bien fait na yango eza nini Nadine Sona asali bino elemo oyo eyebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande eza bongo te yango eswanyaka ba maladi ebele botunanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala bakinois na bakongolais babengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na baselile ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué gingembre esoulageaka balulaire musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale tobeta bongo masolo ya concession Corado oyo zomi bongo na quartier mbio kuna na commune ya Maluku baza koteka ba terrain ya 20 sur 20 na 1500 aux 8 terrains na yo reportage témoignage Babitan ya ville province ya Kinshasa boyoka sango kitoko tomemeli bino concession Corado oyo ezwami na commune ya Maluku na village Mbio azali koteka plus de 700 parcelles ya 20 mètres sur 20 liquidation ezali kaka na $1500 ya pamba okomi kololo pango pona ko contacter concession Corado bobenga na numéro oyo plus 243 82 53 60 780
2021 tolobi bien na $1500 ya pamba lokola liquidation ozwi lopango na yo ya 20 mètres sur 20 na kati ya concession Corrado oyo ezwami bongo na village Mbio toza na commune ya Maluku. poto ya balonga mpona bana na bino eza bongo diaminge yo mpe mokolo okoki komela yango episaka énergie ya kitoko. Ah merci ya bwinde bana nyonso baza kolinga à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakuma rukuna bana oyo fo lesaka bango poto Protivap eza bapota te. Allez kamata bon appétit. Bana nyonso bayaka Protivap. Ah basisi kulia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala baya yango chata kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro uzana pusola ta sapato ya qualité pe ya kitoko place surtout ya kosomba yango na 7e rue Limité Petit Boulevard. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limité tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer tout le pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au Bila. Il dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on a devoir dans la salle ce qui était le bois dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a la salle d'ador à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé na salle de kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client nous soit pour Dakar. Nous avons papa Christ Mawal. Nous avons son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête. Au dia batunion sur la fête. Là, t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage. Là, t'as Awa. Aux ala sapat, il y a mon nene. Le colo la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Le cocaïne. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi osala comme il se doit otaki bate zaki
Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Merci pour vos équipes bénis, vous savez, la télévision, on a vu nos pour la info, la journal, il y a peu pour le peuple, ceux qui vous savez qui n'a un journal, merci l'équipe rédactionnelle, journal, il y a peu pour le peuple, Nassima, il y a caméra, Tozaki Bongo, na Igor Ontingi Matomina, na montage, Zaki Bongo, Christian Kiange Beni, héritier Mapinde Mingulungu, Azaki Bongo na supervision, Ngalabino, rendez-vous, mon collègue lundi, au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, kopesa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie. Bon c'est pela qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mose Pelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.